Bokota na bapalin, ba diaspora, bokota na bapalin, ba combattant, bokota na palin, ba congolais. Boza monde entier, na 5 continents, mokili mobimba, bo s'abonner na Congo Dialogue. Info ya sûr. Et kopesa masolo, dialogue esengi boyokani, dialogue esengi bolingani, dialogue esengi tosangana. Biso nyonso ba congolais toza na monde entier, to s'abonner na Congo Dialogue Info. Esika nini bokomona mwana mwasi oyo aye na idéologie. Francine Nge. Kombona ye Jérémie Nyangi faux pasteur ye aye kubungi sa sœur Nabiso bakomisa église entreprise familiale bango yezwa beta kashikot na temple baumeli na makambo nzambe kasi na liloba bazali ata mokete akomisi sœur pasteur pasteur amwasi azalaka te nyonso po balia badime nyonso po balia baofrande nyonso po bazwa bapel de fond bamiyibi na makambo nzambe kombona ye Jérémie Nyangi faux pasteur ye aye kubungi sa sœur Nabiso bakomisa église entreprise familiale bango yezwa beta kashikot na temple baumeli na makambo nzambe kasi na liloba bazali ata mokete akomisi sœur pasteur pasteur amwasi azalaka te nyonso po balia badime nyonso po balia baofrande nyonso po bazwa bapel de fond bamiyibi na makambo ya nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, libota na nzambe bato yesu akufela bandeko ya biso bien-aimé nzambe ya pambola bino bisika no bino bozwami au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, shalom, quelle grâce, quelle joie immense tant toyaraboui, bien-aimé rempli du Saint-Esprit, bien-aimé mawana motote, bien-aimé moyibi foko kangaye, bien-aimé boy bisa ba policier. Pourquoi vous kangarabatou tous les jours? Pambate parce que bamiyibi bazako bakisa makaka. Alors ba policier na mokili musana bango ya ngwana fo ba kanga miyibi. Alors bisope pourquoi de nosaka batu wana parce que bazo bakisa makaka. Tela lelo oyo bien aimé dans le Seigneur tous ko présenter bino Jérémie Nyangi, un faux serviteur de Dieu, muyibi na makambo nzambe, ayaka même na musala na nga pas na salaka. Ayaka akoka musala te bien aimé, ce qui ba benga na ye, so pa kimaye mokoe, bien aimé, moya sala ezate. Hotel pena physique amutu moya sala ezate. Alors bango bakangama na badim, yango lelo komisi ser na biso pasteur pona nini pambate komi entreprise soki ya zalité moi c'est ko zala wana faut ba mbongo pambate po misala akokoka te. Bien aimé balandi lokolo ba mama olangi lelo ba mama olangi basuka wapi balandi lokolo bien aimé ba muchebele lelo basuka wapi bien aimé batu nyonso tu ba komisa ba mama ba pasteur bien aimé ezali ba miyibi bien aimé tanga bible bazalaka te pasteur mosa zalaka te bien aimé ko mona tango ba disciple bien aimé na chambre haute tango bazoki molimo santu bazalaki pe na ba mama Marie pe a bota Jésus pe azalaki wana ba Marie de Magdalene so bazalaki wana mais lelo ba nzambe lobi tango bazoki molimo santu bien aimé ba mama bazongaki na ndaku ba papa bakendaki koteya. Bien aimé dans le Seigneur tout le monde que sika moko te mariage te quelque part azu quelque part bien aimé ezali ba osala ba entreprise na bango ba société na bango na mitu na bino bien aimé yoza moto yesu akufela bien aimé yesu na besoin mbongo na yo te yesu na besoin bien aimé ya molimo na yo yesu zo sengo tika masumu. Ce que Dieu te demande c'est la repentance. Que veut dire la repentance? Le retour vers Dieu, l'abandon du péché. Bien aimé kokangana bato yote bazaba faux serviteur de Dieu. Bien aimé avant de continuer, avant de sambela tout un moment vidéo ya muke karpe ya mingi te pezo pesa kanda au mona bazui l'huile bazo se pe la serre l'huile. Bien aimé yo pe serre bino ba serre soko za na mayele mingi te mobali na yo so azandoki au komiso ndoki motu na nzambe au solola soko za na mayele mingi te so za muyibi ako komiso muyibi. Bien aimé dans le Seigneur, combien de ma maman, basi ba comme ça, mibal ko ba comme ça mon côté ka ba drogue. Ngana yebi.
Voilà, okoba koteka drogue pour la mibali. Pour la mobile, azoteka drogue. Bamsuko bakoma ba sapeur. Donc moi c'est pas à côté pe na makama ba sap pour mobile aza sapeur. Bien aimé moi bino boasi, moi c'est soka za mayele mingi te okolanda mobile na buzoba. Une femme sage bâtit sa maison. Moi c'est malamu abate la kandako. Moi c'est malamu azala kanandako. Moi c'est malamu abate la kabana. Moi c'est malamu alambe la mobile. Moi c'est malamu yewana. Mais moi c'est soka mayele za mingi te. Mobile omemo na buzoba, amemio na luyenge, amemio na bakisi. Combien de basi ba musiciens, ba simela mon peu bakisi. Combien de basi même y a ba politiciens, ba simela mibali na mon bakisi. Combien de basi même y a ba homme d'affaires, ba simela mibali na mon bakisi. Mais moi si à solo au profeko de bo kabwana mais ako kabwana na Yesu te. Voilà, neti ser na biso botande ba kaboliye na Yesu, ba kaboliye na Yesu. Voilà, pona nini pamba te mobali azandoki amemyo na kindoki na ye tozali na masolo ya mobali ebele ex na kombo na mimi toza kozela mimi ala biso masolo ya Jérémie Niangoyo. Mimi akosala mission na Alimia. Toko yeba pourquoi bakabona kana mimi o ekomi lelo sko okomi na ser nana lelo telo bungsi ser nana. Donc ce mois ngoko bungsa ser mimi et simba kite. Voilà, lelo ko bungsa ser nana. Jérémie Niangi, faux serviteur de Dieu. Bien aimé, faux serviteur. Batongo toko mona tala mabumu. Onde ba mela batu. Nyoso na ba mbongo ya batu baliaka. Ba mbongo ya batu baliaka bazala makasi na musala te. Bebe koluka musala ba yebite bien aimé otal mi simple ko la mona mwasi musala bonka ka kolia ba mbongo ya batu bien ba bengsi ba tata moko tisoki mboka nini ba ina liseke bazo sopela ba sœur l'huile na petit na somo be Emmanuel ba comme si bango soit disant ba pasteur nzoka nous sommes dans la nouvelle alliance bien aimé Yesu na pona ba serviteur na ye l'huile wana bien aimé zaki na ancienne alliance pona ko sala l'huile d'onction il fallait 5 produits bien aimé et ça ko symboliser 5 ministères dans la nouvelle alliance et on comme na roi David pas boma Goliath azaki na 5 pierres moko kande bomaki Goliath. Donc 5 pierres wana yangwana 5 produits pour ça l'huile d'onction yangwana 5 ministères et ça ko symboliser Saint-Esprit. Bien aimé faut ko yeba parole sans so ko parole te ba kokosa yo lokola bébé okomi bien aimé fanatique ya ba faux pasteur okomi membre église bâtiment toute ta vie nzo le banza bezai muto yamba Yesu akomi na Saint-Esprit ko kamba vie na ye mais ba comme c'est dans l'église 10 ans 20 ans 30 ans pona nini ngalo koma disciple te nzoka nde po bazoka ba mbongo na bino bazokosa bino ale ko ba entreprise ba investir pe basumbi ba kiti ba minda ba investir pe be me comme entreprise na bango familial bene ba comme si basta bango ba pasteur après ba comme ça bana bango ba pasteur après ba leki na bango ba pasteur bien-aimé dans le Seigneur réveille-toi toi qui dors encore bien-aimé Yesu te azaché abine le Seigneur est entré dans ta maison et si linango moi ça sotanga makila abise nini et ta foi t'a sauvé bien-aimé moi so bakangi na adultère albi nini abi va et ne pêche plus jamais so baki boke une église moko boy jamais yes bien aimé batu baboma Yesu ezali ba païenté ezali batu bazaki na loi Moïse po ba mona Yesu na makambu na bangote na ba dimi na bangote na ba temple na bangote yango ba bomaye bangonde ba teka Yesu à partir ya Jida eza ba païenté yango be Pilate asukene maboko pa moleki Yesu na mabe moko te voilà ezaki na makambu nzambe yango ba biso ba bunisa biso na ba faux pasteur po bango na to teka lokola bangote bango ba ko nyokola bana nzambe nzoka nous sommes dans la nouvelle alliance Yesu soki nyoso ne kulusu la dîme ça n'a jamais été de l'argent et puis ndenge ni lelo komi mbongo bien aimé réveille-toi toi qui dors encore même offrande des aba révélation nzambe akoma ki offrande donc akoma ki mutu akoma ki offrande la kielo ka pamba akoma ki loko pamba po ko zwa biso azo senga na yope koma offrande biso to koma offrande botene to zalaka tane na zalaka donc la cause na Yesu boite il faut na comme offrande na komi mbeka na songi pa Yesu ce n'est pas de l'argent bazo ko sabino bazo luka ba verset moko biblique mbongo ezalaki ale basele enseignement pour na ko benda bino ba mbongo réveille-toi toi qui dors encore makambo nzambe sa makambo bato mukilité tout tano vidéo ngo nde ba sopela ser nana l'huile bien aimé ba païen tout tano na preto zonga au nom de Jésus-Christ. En tant que votre père votre ministère. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant dans votre vie. Est-ce qu'on peut acclamer pour les messieurs? Père éternel, je déclare que cette huile qui est en train de couler maintenant, dès que ça touchera sa tête, elle sentira quelque chose. Elle sentira quelque chose. Pendant que je fais couler cette huile, Père,
Que l'onction descend. Que l'onction descend. Que l'onction descend. Que l'onction descend. Dans le nom de Jésus. Chayabos. Chakayabos. Rabakanda yabo satakayaba. Rema yabo satakayo. Satakabo dayabasa. Rebo yokoto sata. Satatayo bosa. Rebo bosa takaya. Bien aimé na moni to bondela yambo to passo la makomi to te a Jérémie Niangi na serpent nana okomi zoba to bazo meme lokola mouton ba meme on a battoir po ba kato mutu suka no zawapi bazo meme on a battoir po te ba gorger yo. Oh bien aimé toujours titi da prière na kombo na Jésus Christ éternel Dieu des armées. Papa merci ndengozo tele misabiso papa to te abo solo pamba te ba na satana ba sankapare na liloba nzambe ba na ba doctrine lokuta basangi si loi ya Moïse nzoko mamba loi Moïse c'est le cas ba na loi Moïse ba na lokuta ba na kindoki ba na sorcellerie ba na mensonge basangi si nyonso ba na magie basangi si nyonso papa po ba séduire bano ya yo po ba zwa mbongo na bango po ba kumsa bango esclave na bango nzoko zwa nyonso ne kulusu papa. Nous sommes sauvés par le sang de Jésus-Christ, nous sommes libérés par le sang de Jésus-Christ yango zotinda biso papa po na bano ya yo ba to yeso akufela ba ka son de la trompette ba kabona na makambo mabe pena bato mabe po te ba bikse milimu na bango papa na tiki message na maboko no nsam yaka kote ya bana na yo. Que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons amen. Ah, bien aimé, vous en adressez bien. Awa, pembe na pembe. Vérité de very. Révélation de rêve uniquement pour na bateau yeso kufela. Belle monsieur so kufela to ko bunga nzela. Tala ser nana lo bungi nzela. To mi ko mi tuna est-ce so kufela yi. Tala bungi nzela. Oti ki danseuse na zaiko. Ba biniso loko l'esclave. O komi na bonzambe. Yo moko sala ba témoignage. Ndongo nyoko mana misika mukili. Le komi na bonzambe. Ba ko nyoko lo na ba faux pasteur. Ba komisio siko pasteur na Bible zawapi. Sero ke ne li felo soko se repentirité. Soko se repentirité soko liwe kuti yo bongo. Ok li felo. Ok ne li felo. Soko liwe kuti yo bongo. Na kombo na Jésus Christ. Bien aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire aux en adresse bien. Aux en balabala yes. Bien aimé simplement c'est quoi? C'est le Père. Il a envoyé ton frère pour te fondre au cervelle. Aux asso bébé spiritualité. Au benga ba papa molimo. Ndebo ki na vidéo na c'est ça, ce sont mes enfants. Jérémie Niang yo belle attaque belle. Faux serviteur de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, sortez du milieu d'eux. Bien aimé Jésus-Christ à l'obaki. Baza ba faux serviteur de Dieu. Ba eko lukambongo. Baza musala ya papa na bango. Pour te ba bouma batu ba même batu na enfer. Bien aimé dans le Seigneur, réveille-toi toi qui dors encore. Oya yambis na bomu inaye. Osa libre. Osa sauvé. On a besoin bateau te. On a besoin kaka ya Yesu. Tambola na Yesu bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé tikete nzamba pambola ndozeli ba kuya kunana ndeko na yo. Au nom de Jésus-Christ, bien aimé, voilà. Et puis si passe, et puis si mawa. Bien aimé, c'est la colère sainte. Tant au yakaboy. Comme on a maman mukolo bonde baboum senzela, na un faux pasteur Jérémie Niangi. Un faux pasteur. Moi, c'est na ya kima yenandako. Moi, c'est ya kima trompa ya kima. Bien aimé dans le Seigneur. Moi si on a toko lukaye akoyebisa biso loko ni akimaki na ndako ya Jérémie Niangi akoyebisa biso lelo oyo azwi ser na biso tala bungsi ser na biso nzela abungsi ser nzela lelo ser akomi soi-disant pasteur botaninga latisi botelamba elamba ya noir na elamba ya na échappe ya rouge na ba croix beneme oyo ndokiti oyo tenia bandoki beneme couleur noire signifie la mort, le ténèbre, la mort. Couleur rouge signifie le sang de Begosharabatu. La croix, vous avez la croix, wana. Mais Yesu atikala ko yane kulusu te. Et kulusu c'est un signe satanique. Yango bataka Yesu ne kulusu pour pas ridiculiser ye. Mais tanga le banza me malamu. Croix bandota ba malfaiteur avant même Jésus-Christ. Tant Jésus-Christ ça y ba tiens na croix et ça pona ko ridiculiser ye. Botala bien aimé no ba secte. Bazana ba croix rouge, bana ba croix renversée, bana ba rose croix, bana makambo belé. So mona kate église mo croix ezali ye ba ka franc-maçon. So moni beneme attendez ba kufa ka batie ba croix nana lubango Yesu muta lubango azate beneme au moins mtakufa batie croix bale bazo kabo pa ya satana eza signe na bango botala ba star américaine ming parce na ba croix renversée beneme botala pharmacie croix ba ligne na serpent, le serpent c'est le diable, croix eza signe na bango eza signe nzambe te beneme dans les nzamba za na signe moko te batiaka Yesu na croix pona ko ridiculiser ye siko ser na biso nana oyo Saint Valentin Tony moto na nzambe osolola
Oyo Saint-Valentin tonini, même Saint-Valentin biloka diable. Beaucoup de jours on ekobo partout. Ba hôtel les tondi. Beneme jour yo mono pesa mosno bisou yango wana. Beneme za ba secte. Eza ba secte et puis ba lataka rouge noir. Ba lataka rouge noir qui signifie le ténèbre, la mort et le sang. Bazo que gorgé ba toujours wana. Na ba croix qui est leur signe. Bon awa ser lati signe oyo. Bon c'est la petite vidéo bo expliquer biso. Boko ça la peut-être pour bébé le lobate. Jérémie Niangi nga na sengi yo débat et pas ya frère Alimia. Moi si na yo ser na naza na numéro ya frère Alimia. To benga frère Alimia, Jérémie Niangi nga na yo débat sur la dîme, nga na yo débat sur l'église, nga na yo débat sur le ministère de la femme. Na lancé au défi Jérémie Niangi, nga no plateau moko. Ngano ko banga to ozoma kofi te poza mutu boko ozoma kofi me ozoma kofi te yakata na batu soko lingso zo banga me ngana yo na sengi yo ngana yo plateau moko. Nous allons parler, nous allons débattre sur le ministère de la femme, sur la dîme, sur les offrandes et sur l'église. To yeba bilo Congo c'était dans l'ancienne alliance et zo symboliser ni la nouvelle alliance. To yeba ngana yo païen Jérémie Niangi païen faux serviteur de Dieu, fils du diable. Tando bungsi mona batu. Bien aimé, soko zu Bible na bien aimé, na Exode chapitre 30, verset 22 à 25. Bien aimé, baza ko expliquer 5 produits pour ko sala l'huile d'onction. Il fallait oser na 5 produits. Exode chapitre 30, verset 22 à 25. Tanga yango méditant on andako. Au moment de l'ancienne alliance, il fallait qu'il y ait 5 produits pour nous bimisa huile d'onction. Alors, par on a ba roi, na Aaron, qui était le souverain sacrificateur, et puis na ba sacrificateur, bien aimé, c'est ça. Et puis na temple, et puis na bilogo za na kata temple. Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore là. Voilà. Il y a un moment, le roi David, il fallait qu'il 5 pierres pour que ça Goliath. Il y a un moment, autant que c'est Bible, non bien aimé, aux yeux, na Éphésiens, chapitre 4, verset 11, bazo symboliser, bien aimé, le 5 ministères. Il y a un moment, 5 pierres, il y a David. Il y a un moment, 5 produits pour sa huile d'onction. Le 5 ministères, bien aimé. Il y a un moment, bien aimé, dans le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. Il y a un moment, symboliser Saint-Esprit. Bien aimé, dans le Seigneur. Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 6. Le banzambe, le billet sur la croix. Il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, un royaume des sacrificateurs. Bazo ko sabino. Mais le tout le temps en fait dans le bosso. Na Acte chapitre 2 verset 17. Voilà, Acte chapitre 2 verset 17. Yoko to tangawa. Bien aimé, je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre malamu. Bien aimé dans le Seigneur, pour te Jérémie Niangyo. Bien aimé, tant que l'ifelo, à cosate, alba bien que frère Fatek n'a yoka quitté. Bien aimé, je mets mes lunettes. J'aime quand je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. Bien aimé, Acte, chapitre 2, verset 17. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Dans les derniers jours, nous sommes dans les derniers jours. Bien aimé, dit Dieu, je répandrai, voilà, nako sopela. Je répandrai de mon esprit. Voilà, huile wana, yangwana de mon esprit. Huile wana, je répandrai de mon esprit sur toute chair. De nako sopa mafuta nangai, nako sopa molimo nangai. Bien aimé, nabato nyonso. Bien aimé, nabikela mu nyonso. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Tous ça, serviteurs de Dieu. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Moi, ça lingara mobali na ye. O c'est l'anzabe ponza malingi bongo. Moi, ça tosaka mobali na ye. Moi, ça asa soumise na mobali na ye. Moi, ça lambelaka mobali na ye. C'est que ça servante de Dieu. Voilà, bakosa yote ndeko na ngai. Bakosa yote. Pourquoi bazoko sayo? Bazoko so pourquoi? Ndeko nangai. Bazoko sayo, bien aimé. Conserver nzambe, zete ka okende église bâtiment na bango, bien aimé. Muta kena ke église, muta pesa ka dîme, muta pesa ka bofrande, muta kena babilo kwana, azana Yesu te, azana Saint-Esprit te, alanda kande batu organisation d'hommes. Autant que le loba abi je répandrai de mon esprit. Ce qu'on dit Yesu bien aimé, okomi un eza moto ba soupeli mafuta. Bien aimé, eza teneti bango, bo moni ba na liseke, batu ba na ba kabal juive, ana liseke ona na nouvelle alliance to ebite likambu nini bien aimé. Voilà, batu bana kabale juive, ser nana la muka, kota mabondeli, nzama ko yebiso ko za suna yete. Et puis tout moni ser pas kwei, oh ser nanga, ozana Saint-Esprit te. Ozana Saint-Esprit te, ozana Saint-Esprit te, et puis si passe, et puis si mawa. Mais parce que tu yebi koze nzambe, tu yebi po to santa ki tanto zelaki na yo. Mais telasko ba bungisi yo, Holandais lengalibala, voilà, mon Holandais lengalibala, ondimino bunga po ne lengalibala, ondimo kabona na Yesu po ne lengalibala, ondimo ke na ba Yesu mususu na banzambe mususu po ne lengalibala. Ma sœur qui ira en enfer, yona Jérémie Niangi na yo boke na li felo, na zemino abota kate wana yen Jérémie Niangi wana, boko kene na li felo, yango
oyo bobo se repentir na bato bobengisi bandoki na teli vidéo bandoki na petit monsieur Emmanuel ya Bruxelles après bo initier ye te se be initier la bino ekala bo initier les gens qui ndoki na bino. C'est terrible. Un enfant de Dieu ko kangama binote. Un enfant de Dieu celui qui est rempli du Saint-Esprit ko zana binote. Na mona ba tutu ba zana kata église na bino wana. Eza ba tesu bo bebisa na ba baptême do alukuta. To zana ba baptême dote, to zana baptême du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ qui baptise la nouvelle alliance. Voilà bino bo bataka ba na mai, bo te monde esprit na bino ba gege, neti ba Moïse mbiye. Bo so bungisa ba na Nzambe. To ko tanga verset bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé 1 Timothée chapitre 2 verset 11 à 12. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Verset 12. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà. Sœur Nana, c'est quoi verset oyo? Oye bien oto, oye bien ote. Bazo comme ba verset à lukuta. Pamba te ba kosabino. O tant oye sa kufaki. Tant ça c'est quoi ki? Basim to ba monaki. Avec na bango boko no benga ba serviteur nanga. Allez, yango de bofo, yango ministère na bisongwana. N'importe quoi. N'importe quoi. O ba le bien la nouvelle alliance. Il y a ni homme, il y a ni femme. Voilà. Obo tarapwani. Ya ni homme, ya ni femme. Ndeni ka soki to sangani yom to kusazeni. Ya ni makambo lukuta bazo ko sabino. Siko awa makam bibilo bini. Abi je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Moi c'est zalaka na ndaku. Moi c'est lambelaka ndaku. Moi c'est mama ya ndaku. Voilà bazo ko sabino. Bazo ko sabino ba timino ba ministère na bango. Ba na besoin mbongo. Po te bozo mbongo te na poche. Bo vimisa mabumu. Voilà. Boza ba inapte ko kene misala ba faux serviteur de Dieu. To kotanga verset bien aimé dans le Seigneur. Yom doti na zaiko, ok na li felo. Okimi li felo na zaiko, oyoko za li felo na bonzambe. Na regretter. Bien aimé dans le Seigneur, tous en a Tite chapitre 2, toqué on a verset 3. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, yoko le trotanga. Dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni à donner aux excès du vin, qu'elles doivent donner des bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas calomniée. C'est nananga na yebisayo. C'est nanana yoko sala ba vidéo. Lokolo zana bonzambe. Te yaka ba mama. Te yaka ba ser ba danser nsusu ba tikeno na mokili. Ba yamba yesu na bomo. Yango to tangiawa. Voilà. Lokolo yo bala. Te ya ba mama obaza célibataire. Ba tant ba ozami bala ba sala be na mabala na bango. Te ya ba mama obaza na mabala. Obazo ko vana ba na mabala te. Be ba ndeko lambela ka mobala. Omoni ministère ya mwasi yangoyo. Ministère ya mwasi ko yembela ka nzambe. Ministère ya mwasi ko même ko sambela ka pe batu. Ya mama yango wana. Eza auto komi pasteur, pasteuse, pastous, pastrice eza la kate. Eza kaka ki muyibi na bino. Voilà mobala muyibi. Nda mimiona ki muyibi. Lelo ba pasteur tout même yakini. Basta mo ba koma ba pasteur. Bo sanga mwasi ya Pierre kombo na ye. Bo sanga mwasi ya Pierre akena ote ya wapi. Bo sanga mwasi ba dise ba Jésus-Christ. Bo sanga basi na bango. Oh bien aimé, maman Françoise elle est à la maison. Oh ba yebi. Si boyoka nenga sambelaka. Et si boyoka nenga teaka. Voilà, teaka makasi, sambelaka makasi. Et ça na bateau ba benga penga ba maman na passé bon maman Françoise maman mabala, maman Françoise na bango. Voilà, mais na ko tikate maman Françoise aliaka. Non, c'est à moi de protéger ma femme. C'est à moi de protéger ma femme. Bien aimé, ba faux serviteur de Dieu, ba ina basi na bango, ba bien aimé po ba kosa ba na nzambe. Yoka verset nous tokutanga bien aimé poto kabona na bino. Dans Apocalypse chapitre 2 verset 20. Et je vais lire au nom de Jésus-Christ. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dise prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Voilà. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voilà. So koto mo ndé nza bazo ba ninga ma be la Jézabel voilà sœur Nana okomi Jézabel, voilà femme pasteur na Bible c'est la raté toutes les femmes pasteurs bo mona rwana eza ba Jézabel mili moi mai voilà ba eko kosa soit mobile nem ta commissaire pasteur soit papa nem ta commissaire pasteur soit camarade nem ta commissaire pasteur soit likango nem ta commissaire pasteur voilà bien aimé Nzambe nous sommes dans la nouvelle alliance Nzambe mta pona ba serviteur na ye Nzambe mta tinda
kaka ba serviteur na ye to yaso na kata ba cérémonie ba l'huile symbolisait le Saint-Esprit bien-aimé et dans la nouvelle alliance bien-aimé oyambi yesu na bo moina yo ozui Saint-Esprit abi je répandais de mon esprit sur toute chair bako sabinoté nous sommes tous des frères et sœurs dans le Seigneur bako sabinoté ezaba miyibi beko kosa beko luka mbongo na mamanzambe banganga ba fils du diable beko kosa bino alors bo lamuka yango bo kabona na bango na kombo na Jésus Christ nazo bondela pona yo nzambe pambola mona so landa kingai papa pambola ye papa pambola na kombo na Jésus Christ papa zinga na makila ma Jésus Christ azal invisible à toute attaque de l'ennemi sunga ya papa na séduction ba faux pasteur te papa ya ba femme prophétesse te ba lukuta na ba prophète na ba tondi pona ko luka mbongo pona ko bemse ba via batu mingi ba ba lesbienne ya mibale ba PD papa sunga bana na yo ba sangana na bato yo te na kombo na Jésus Christ papa pambola mona nyoso landa kingai mon frère soit béni ma soeur soit bénie au nom de Jésus Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, d'ici 4 matins, débloquer Zoya. Bien-aimé, beaucoup de gens ningisa mokili. Toko débloquer nyonso. Ser nana yango, nze besoin débloquer. Débloquer esika Jérémie nyanga tieyo. Bien-aimé, bo débloquer esika mibali mso bimana bango. Basi mso bimana bango. Bakamba mso tambola na bango. Maman mso famille. Bien-aimé, bilo mso lia. Bien-aimé, nana bloka vina yo. Nana mema suki no quelque part. Linzako no quelque part. Elamba no quelque part. Bien combo no quelque part. Bien-aimé dans le Seigneur. Le comme la blocage na vie débloquer ça kuya suka na nzembo bien metto ko débloquer nyoso bakangaki oye na société belé boyoka nesate tout comme na ba foyer ndenge moko papa na maman dialogue esate ekoma lobi mwana bimi faser akimi ndaku mwana komi na balabala mwana bongola na wenze pour nini dialogue esate na ba foyer omoni lelo mindele basanganaki basali ero mbongo ekomi makasi mpona dialogue nde esali dollar lelo esala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire Tcha Congo dialogue Congo dialogue Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux